Moi je dis la vérité, moi j'ai pas peur de JB. Kelly qu'on a été assis bakanga pour moi. Ce que ça m'a bien mingi. Un jour fait bima. On a 9 jours à Moïbi un jour. Faut bima. Est-ce que JB va un jour moi tu vas au Lukanga. So JB on la moi tu vas même pas poto na moi. JB bon t'as bon pas problème na kisasa. Et ça quand ça la ma bien mais la bombio wana. Faut la bimisa pour un jour bimisa bete na bombio. Zambo tana fishine ba ke poto. Ba longola ka ba zem net biso longola. Mais moi tu as beauté les comme moi je suis bien face à la montée ma moto toi tu as hypocrisie njora te Shadrack te j'avais te c'est moi naza responsable oui c'est moi na simé naza responsable ce qui va luki njora il faut njora bien ngapona na bien ke OK so va luki Shadrack il faut Shadrack bien ngapona na bien ke très bien so va luki Janvier faut Janvier bien nga pour amona ke ezali kambo ya mwana tukana ngai eza basi basangeli mobali wasa ba mabe basi basangeli mobali wasa ba mabe soki ngai na bangaki JB mais peu bengo ba iso mona tukate naza féliciter faut me féliciter ngai naza féliciter faut me féliciter oui ngai faut me féliciter nga pour ngai na protéger la mineur ba que le mineur ba orchestre moi tu connais ce mec qui a bonga OK. Public batika ezana batuma ezama kambu ya batu balala na mbetu ezama kambu ya mwasi na mobali bakota ngote babibi no bosa biso biseke mwana tukaye ka yebi jour nini jiba chaka ka musapi soke zaki kaka nda mata podium mwana babadaka déjà soke zaki 2 jours après mwana tukaye mo ayebi mwana tukaye ka yebi nga on a mené c'était pour faire ça détruire c'est la kango ça c'est la grande on a invitation à parquet jiba sans besoin na autant na tu te samba pour détruire finanga bino mona ngo ba je posana botala sur la TV boiba fina sauter botala sur kana botala ba BAC ba Rihanna ba Shakira bo jija fina sauter to la na biso bo sala na biso na kata orchestre bo za ba bi fi ça la raté mais encore s'il vous plaît. Alors balobi Sandra l'accès public oyoke oyebi kobina très bien ba monayo botalaka ba ara ba structure c'est que mignon balobi nkita ya ekolo biloko bikukuma bantu biloko bikudia nzoto ndeko bikumi mwazi ai yo so na ebele skela soda na ebele skela soda biso ba sifi to sala boy soda ko bare jibe ako bare pas soda na bache bala che polo na tombola ba kuma le teka ba soda na batele teni ako sa mon papa moi en tout cas te les hommes changent JB changé Kofi changé il n'a pas changé quand je dois changer raté c'est quoi pour faire comprendre nani OK ta kenga na blessé de guerre ma bonne li na ngai nela comme franchi abaki JB un jour quoi na problème oh oui ma bonne na ma bonne la un jour ma JB ma libère salanga a reconnaître côté bon c'est que tu comprends que Marambo yo au salon on a compte à rendre non na ma bonne li juste en jambe zati eza juste en jambe ya l'état na ko fondateur na mbo ba avocateur. Parmi les bons il y a le meilleur Général Investment Service, une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Oleki na nzela na ngayo nawe ngai na yebi yo likabo monene ya motu ya nazwa na vi yebale komaki balabala
kote Israele eleka enga na leki mwasi oyo azalaka kotanga makila abikaki ntango asimbaki elamba ya Yesu nga nasimbi ye na chanda-chande nga nasimbi Yesu na chanda-chanda ye. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont venus à Jésus. Yesu aleki awa akoti awa pe amoni ngai. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous, très chers fidèles internautes, très ravis encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà à nos abonnés fidèles, bateau va partager et puis bateau va commenter surtout ma vidéo na biso. Je pense que ça la biso énormément bien. Merci surtout na bateau va soutenir biso de près de loin. Un grand merci na ba conseil, na ba remarque, ba reproche na bino. Yango ko sala geto meka ko bongisa musala comme il faut. Sarabino toutefois tous arawana pour nous repérer sabino d'information et frais et puis na source les lots na yambeli bino Sandra Lina Baboté Yassa Sir Sandra avec yé tourmeka vraiment que sur la tout sauf rien autres actualités et puis à Rosalamien placé pour répondre na ba question na biso tout merci déjà na bateau pe na ba rolinga biso mikolo comme il faut ba tout le roi ba David Aigle Impérial puissant David Aigle Impérial merci pour tout merci aussi à Dada Oulungu la Suisse pour la bien maman sociale. Un grand merci aussi à maman Karine Biansaka, Motema Raouli Tono. Merci aussi à maman Karine Biansaka, ça Motema Raouli Tono. Motema Raouli Tono. Raouli Tono pena Moutunangati. Ah bon. Munda allez sangambon à Didi Kinouani ou Raouli Tono azate. Ah bon. Tenanga deka Didi Kinouani alita chama Jojo Manziki. Oh. Ils sont bas prêtres pena batambola na bonzambe. Voilà. Merci aussi à restaurant Yolo Ezo na Dallas chez Maréchal Souvé et ça c'est-à-dire que kuna baliaka bio na restaurant Yolo Ezo na Dallas c'est-à-dire que kuna soza aux États-Unis na Dallas au côté qui na restaurant Yolo Ezo tese ko koma kité. Merci aussi à Fondation Christelle Mutsingi à Gilesa Christelle Mutsingi à Gilesa pour connaître soza ndokité la femme du chef. Merci aussi à Claudine Monene c'est-à-dire adjointe yebena sur l'arabien. Merci aussi à les boss JB Kumaluta les vrais pétroliers de Dallas à Rolanda Biso Siko depuis quelque part. Richard Tessa derrière la caméra. Je pense qu'il y a déjà Sandra Lina Baboté. Là, je dis déjà bonjour à Sandra Lina. Bonjour Kerita. Bonjour Kerita. Santé qui tourne en Angola, Nzambe, monte aussi sa prière. To bimia déjà zo monaka. Pemena Nzambe lengi makasi. Kimia santé qui tourne pepele sagesse na intelligent. Ah, mais la santé pena qui tourne quoi? Beauté wana pene zongi. Nzamba prophète Emmanuel de da mystique. Mufukulu. Nzamba mufukulu abatu zenga mambo za mystique. Prophète Emmanuel gata kate. Et gata jamais rata. Ba tu bango mama mona accès dans zongi na kimia, azongi na esengo, azongi makambu penda dans onde ezalaka. Nzamba prophète Emmanuel Dodi en tout cas prophète Emmanuel Dodi ba franchi nyonso.
maman Emema soit procureur Raphaël, maman Nicole Feza, tout le monde, le prophète Emmanuel Dodjiba, franchement, sont partout au monde. Je vous aime. Voilà. Et puis, les hommes. Les hommes changent. 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 Il n'a pas changé. Les hommes changent. Les hommes changent. Les hommes changent. Il n'a pas changé. JB changé. Kofi changé. Les hommes changent. Il n'a pas changé. Jésus-Christ. Les hommes changent. Les hommes changent. On t'a changé à tête à Jésus-Christ. Ok. Le véritable Dieu. Le véritable Dieu, Nzambi Amoufoukoulou Yenda Chanjarate. Très bien. JB change. Kofi change. Les familles changent. Il n'a pas changé. Mes camarades ils vont changer. Mais Jésus-Christ Azalaka, il n'a pas changé. A changé raté. Donc, il va que si va changer, que faut changer. Tata non maman nous va changer. Muninga nous va changer. Muta kumsa ko lobi ko fingo lobi. Mais Jésus-Christ est véritable Dieu. A changé raté. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Sandra Lina Baboté. Sinon Maramutu c'est bon? Maramutu qui toko na volonté Nzambe. Biso ba franchir par la biso. OK. Toujours total la Nzambe. Très bien. Total la bata mokilité. Pe meza yeso nga bende kei olali. Mais muta mokili jamais ko benda pe manao. Très bien. Ye pas c'est la benda yi. Ah bon. Voilà, Sandra Lina Badbo total la biso partout dans le monde, s'il photos à la Claire Lelo na eko lukayo par rapport ya makambo yo eko lobama na communauté congolaise partout dans les réseaux sociaux, partout dans Congo, partout dans le monde. Je pense que vous êtes au courant ya maramutu eko leka lelo na linga pena ozana biso à cœur ouverte. Osolana biso pena bo solo vérité, rien que la vérité lelo. Pour marambe lobama na ba version et belé que Sandra Boye, que Sandra ke. Mais lelo to linga to yoka yomoko o éclaircir bateau tout barota la biso lelo bateau tout barolanda biso lelo Sandra Lina. Premièrement na linga na yeba Sandra Lina na wenge BCBG 4x4. Vous allez ensemble na mwana ntuka. Teba tukayo kutanga. Mwana tukayo kutanga dia nazo kende pe na umela tena comme dia na banzela ko bima pe wenge. Donc à départ na ngapa na bima na habité soki mwana ntuka. Na ndenge akuta kinga na ndimite na sala 2 ans 3 ans. OK. Donc encore sala ba inane quelque ba inane ba ni. Donc na kendaki. Donc maintenant aya kinga mnando protéger. Tout le monde a mabso ba rumbu concert esili. Toke na concert toza na zio na liboko tozongi. Toke na concert na zio tozongi. Akuta nga déjà vie comme qui a panne à BCBG. Vie nando respect en panne. En panne. Vie comme qui en panne nando respect sobriété. Nazaki na oxygène. Ya pema ya kovanda na kati ya BCBG. Donc so na continuer kovanda kuna na BCBG ngana kota koma. Donc akuta nga de vie comme en panne. Donc na umela ka pendate. Tout ça ne remix ya kipia yo. Tout ça avec quelques biloko après na kenda kinangai. Akendaki na tika ki mwana ntuka vraiment na aja mwana muke na yebi ke na tika kana ba moi tu as ba 9h30 na TV ba mantere âge pour ba moneka mokolo na tika ke mwana muke pena les até to les até c'est que tika na ba 10 ans 11 ans to lo ouais na ba 10 ans 11 ans 10 ans na habité voilà mais tant yo longwe et après kolongwa na yo botika la pe kokutana na mwana ntuka tata na nzela tika lo kokutana mwana ntuka suna nzela te kolongwa nga BCBG lokwa kofa ndo kamanga na zonga na dama bala na omona ke ya bala on peut na kofi OK ye pena linganga na zonga lokwa bibisa longwa maison me azongi ngape quartier BCBG pena zonga esa on ti bana na quartier te ba longo ba bes ba kuenge bazongi na nga siko atinanga na luka bibisa na zongi seme ngamo bala na kina na kolezi côté na oza producteur na kolezi a produire nga corps lokwa mbiabe na taboulet donc producteur a produire nzembe ma produit au corps quoi ye pe
na beti 300 kuna na epe ko tambola na ngati omona na yo mbas bani tina ko mafrashi se retrouver et pas prophète Emmanuel do pour nga côté na longo na ngazonga te pourquoi kufa pour na biloko zonga ke ba conseil na pesa no basi so si mbala boyo tika yo pe mobali moi sa boyo tika pourquoi kufa pour na biloko zonga très bien Sandra Lina on a ce que on a biso clair expliquer biso histoire ya mwana ntuka o lelo écrire makambo belé yona mwana ntuka nani yaki koluka muninga nani abengaki muninga expliquer biso na histoire ngwe bandaki ndenge nini po lelo to mona mwana ntuka na télévision ko ya koloba ko ya ko dénoncer o ya lobaki en fait mais batuna so ba yebi to sa hypocrisie kérite to sa hypocrisie on est déjà grandi on n'est pas des enfants parce que quand biso ba vite on tozaki bana mike mwana ntuka yo lukanga ça fait 9 ans na mwana ntuka te mwana ntuka yo lukanga référence batuna so lukelanga so ba yo lukanga ba rumbu na dodo maitaga be na kasai maenge darina mokora yebi mutu nyoso yako lukanga yebi ke famille ya mama za na dodoma famille papa za na kasai mutu nyoso yebi mwana ntuka za mwana ba rumbu mwana ntuka pesa mwana ba rumbu aluki ngai tata akomi na dodoma akomi na kasai babi na yasa azwandaku quelque part azala asuster otala famille opese numéro mwana ntuka bengi ya satie ngabi wala nani o mwana ntuka yo mwana ntuka wapi o mwana ntuka o na numéro kin yo zala kana kin o mwana ntuka inga yo mwana ntuka kin dokioni o yasa mwana ntuka yasa pena sana unité ya sana unité te kata yesa so za ngabi yakana kasai mayengi OK ayena kasai mayengi to kutani mfasala monele mwana ntuka baboaka epe abase de vieillesse akomisa yo kwa mkolo mona na retrouver mwana ntuka te avant de kolela na taille de mwana ntuka docteur okutani ayena émotion kolela pa na yo ayena émotion kaka mto kutani nefo bika bonga kine États-Unis abonga jiba bongisa na mwana baza poto ndakuta na yo boye otali na ya bando afanda otali na longa muto bi non elle a des problèmes elle a beaucoup de problèmes ouais ça c'est la spiritualité ouais c'est la délivrance ouais c'est la baptême avant tout ça tout mais c'est na bi obi kendo kutana nga boye ya sa nga bi obiki petit bilo ba tanga na njoto elongwa na okeno pas prophète Emmanuel de Dalongolango po eza les seuls prophètes motima ni mopona na tanga lelo o ba penser sur la solution bazo tatra ba sa miracle mokumbimba c'est là non faire comprendre la biso bien business liboso ayaki pour que bokende pas prophète Emmanuel dodi to ayaki pour que bo solo la makambo jibim pia nga tanga ye kaka ta façon na talake nga na koma na spiritualité na eseke ke yo nanu makamne so ye nga na yoka po na mkolo très bien to na ye na talie na mo kiaza ba problème mais nga na solution pesa été ata na yoki problème na za solution sala ngote na eseke yo faut de défense za baptême pour ba solution yo sala ngona mutema ba problème so za mutema makamne so mutema so ina memio nan aussi baptême aussi défense okoma PPLS o web sama kama voilà tanga biya sa to ke d'église kaka le même jour tout à la moi tu vas l'église et là on a séparé là donc si je comprends bien tant beaucoup tana ki tour à liboso boya ki na l'église to na l'église OK to ye église après lobby nango na bendi Shadrach but bazo pesa ba vexer belé c'est là to ke pena malembe pour que te faire comprendre bato bola na biso après lobby nango le lo ba ma belé Sandra Lina ezolo ba maké eza na bateau baza derrière bino oyo ba financer bino pour que bo salir image ya papa chéri. Mon financer biso ko ko nani. Ko felo mide. Mon financer biso ko nani. Tangela kombo. Ko felo mide azande mona shibe. Mon financer biso azana. Ko felo mide za? Ndé mona shibe. Mon financer biso ye. Ko felo mide abebsi ba financer biso. Shibe pas biso. C'est quoi? Les gens comprennent pas. Moi je suis pas comme ça. Moi je suis une fille que j'ai affronté les artistes et musiciens congolais parce que notre vie s'est détruite. Ah bon? Moi je suis pas j'ai pas peur. En tout cas, je vous dis, je suis né comme ça. Quand j'ai mal, je sors le mal. Ça passe à affronter quelqu'un. Si tu dors, tu réveilles. Qui t'a affronté, c'est Sandra Lina. Moi, je dis la vérité. Ah bon? Les hommes changent. JB change. Kofi change. Il n'a pas changé. Quand je dois changer, c'est quoi qu'on fait comprendre Nani?
aisanga ngo mosana lina na zonga pesa mbuke be na boya zonga est-ce que expliquer biso moi tu ka benga ngai na kelana na prière lobi nango lobi nango makambo ngo beta isa n'importe quoi n'importe qui n'importe quoi n'importe qui vérité ebika moi tu kana jibe moi tu ka akoki jamais kolukanga tanga zaina bambongo tanga ko rene na jibe tanga o viva na bomengo moi tu ka yo likanga na passe na aider OK takenga na blessé de guerre ma bondeli na ngai nena koma franchi babaki jibe un jour fa quoi na problème oh oui ma bondeli na ma bondeli na bondela un jour ma jibe malbe salanga a reconnaître côté bon c'est que tu comprends que marambo yo au salon na ninga compte à rendre non na ma bondeli juste en jambe zati o ça juste en jambe ya l'état na ko funda te na mbongo ba fokate na mbongo elote tanto sambelaka to tinda banani ba moto bando ki ba demo bati bato bakanga banjela bato bato ba bebisa via bato njama sani ya libéré biso boyo na bebisa final jibela kofi Sandalina siko bo expliquer biso moi tu boy bana moi tu tanga o renier a lukingate ça fait 9 ans tant moi tu yo lukanga tanga comme na ba problème ça fait 9 ans biso to ebité na bengi nzora lobi nango avec la kutana moi tu sais na essa le premier jour na essa njo na kutana moi tu ka bebe mais to kene na église njo moi tu ka on to kene l'église mais lobi faut ça émission na Shadrach Bekerit OK tene match qui existe OK lobi nango mutamona kité mutamona pe mona tukate to sala pe na baba la njoka te na bengi njoka lobi nango njoka boni oza wapi oyima mwanchuka lobi mwanchuka basomela lupangu te abotola mwana koma ko souffrir est-ce qu'on dimi njoka bi c'est pas possible ça fait 9 ans que tu es bon abo nga boza Shadrach kabula na Shadrach na ça na deux journalistes émission na so njo en téléphone na bana mwanchuka nga bizelanga na oya voilà mwanchuka na tikié quelque part on comprend très bien zanga na oya na kembang na kutana njo na bandi bete masolo njoka na ko sa mwanchuka émission abizana sana Shadrach na sana garçon wa zakiana quand des années, on est libre de parler de l'histoire. Voilà. Ce n'est pas interdit. C'est interdit. C'est interdit. On peut m'abêter. Il faut pas blesser de guerre. Il faut pas blesser de guerre. Il faut blesser de guerre. Il faut pas ça rébellion. Oh. Blessé de guerre, il faut ça rébellion. Ngai, le samolanga zaka nzambe, ma benyo so jiba salanga. Ba emilianga na mboka o, ba finganga, ba finga nyonso, ba bazo sekangai. Mais jiba zo tikanga na telinga na ndenge nini. Jiba kante tabola munanga mokote. Nazo souffrir na mboko. Ba to ba nalala na cuisine njoka mabe. Sanda souffra ka kenda boy. Mais j'ai fait beaucoup pour la musique congolaise. En plus, j'ai fait seulement pas la musique congolaise. En plus, j'ai fait bango, j'ai donné mon corps, j'ai enlevé les enceintes. Ce qui est les enceintes. 5 ans et demi. J'ai travaillé trop, mon corps a travaillé trop pour Jibeko. 5 ans et demi pour Jibé. 5 ans et demi. La Jibé piana. Oui. Tout le monde. Parce qu'il y a l'amour. Il y a criminel love. Nazaki majeur, mineur était même majeur. Majeur, mais j'étais manipulé, escroquerie, criminel par l'amour. On me chantait les sangs et touchait les coucous, mais c'était pas vrai. Voilà. Qu'est-ce que malembe? C'est comme moi na tuka to kata. Pour na lingi makambo batwa lo bate. Voilà. Moninga na olanda mukili mobimbate. O njora mutatindaki, o sanda mutatindaki. Non. Pour lelo balobi ke yona nzora na Shadrach et tout boyebi likambo place Guérit, yoza journaliste. Très bien. Moussa Nezani. Pour penser ça, on peut transmettre message. Soy mutayo donose, soy mutayo ko lukayo yaya. O utila ndako wana. Oyebi mabe ndako wana. Mutayebi ke ya wana fronta. Bada sesi nyo so bomba secret. Mais ya wana dabi misa secret. So na kepa ya wana. Toko ça la rébellion bien. Bon biso mais to ba blessé de guerre. A lukaki mututa lukaki yana ba rumbu. Bonga na zaiko kena mwa tuka concert to zongi na ye, to kene concert to zongi na ngam na protéger. Mettons atikala comme na insécurité. Ni njoka zaiki na okese, ni ngai, ni Shadrach, ni Javé, ni ça fait mo kili mo bimba. Ndele bazo kamwa, ndele biso to kamwa ki. Ata na bengi Janvier, ata na bengi njoka, ata na bengi Shadrach. So ibatali.
Problème est ça. So criminel ensemble batala te. Batala. So bakanga ça c'est batala te. Bakanga bakaba bando. Batala te. Public to bando. Tina osale misala mwantu batonda ke bele. Mais batu o bazana curiosité ba yo kizaki njoka na janvier. Mais batu musuba lobi ke marambo mona tuka banda ko loba bino ndi bo banda ko coacher. Mwantu atotika esali bele. Donc est vérité, tu as ça libéré. Na tika moi ce que va simba te po jiba za mbaye nanga ndo kengela ma ntuka. OK. On avait que jiba mbaye nanga kenga moi ntuka za moi mke. Pena za na idée te jiba un jour ko la la. OK. C'est étonnant avec moi aussi hein. Oh, en français. C'est étonnant avec moi aussi. Moi je dis la vérité, moi j'ai pas peur de jibe. Akeli ku na tasi ba kanga pour moi si. Ce que ça m'a bien mingi. Un jour fait bima. On a 9 jours à Moïbi un jour. Fait bima. Est-ce que jiba ibaki un jour moi ntuka o lukanga? So jiba longola mwana tu kamema ka poto na mwana jiba ebo mta bomba problème na kisasa eza ko yo salanga mabe na bombi wana fora bimisa po un jour bimisa mabete na bombi yo ozio bombi ayemo ka bomba bombi explosif na ndako na ye zambo tana fishine ba ke poto ba longola ka bazem neti biso longola mais mwana tu ka boteli kama mwana jiba ifaza na motema bomoto to tika hypocrisie njoka te chadek te j'avais te c'est moi naza responsable. Oh, oui, c'est moi na estimé. Naza responsable. Ce qui va luki njoga. Il faut njoga benga ngaponga mna benga ke. OK. Ce va luki chadra, il faut chadra benga ngaponga mna benga ke. Très bien. Ce va luki janvier, il faut janvier benga nga ponga mona ke. Eza likambo ya mwana tukana ngai. Eza basi basangeli mobali. Wasa ba ngoma be. Basi basangeli mobali wasa ba ngoma be. Mubasi basangeni mubali voilà basi basangeni mubali o asaba ngoma be voilà basi basangeni mubali o asaba ngoma be pourtant ngai moi c'est liboso na majeur o ami ba o mwana tukaza mineur OK siko mineur mtako proposer ngama kambo ponga na loba mokile finga ngali boma na fsila fi na siveni na tika jista njambi mais mwana tukaye olukanga mabonde nanga na baka nzambe obinga combien de fois la sambe ya mutaka na douche avant comme franchi la sambe la mutaka binzambe souhait na ezalaka o ekomi lelo et c'est réalisé comment na baka comme ko tuboete na baka comme ka un jour monde yeba ke biso ba ba être humain to ka passe moni passe o ki wa so talinga na mona ntuka aondi mateke biso beto ndima te o ya sala biso c'est réciproque mona ntuka yi a expliqué que nini avant abanda ko sala mona ntuka expliquer nga loko te ngande na tri mona ntuka mais yo zala a te ba se somelo lupango ke na poto mon moi non ça bien bonga mi tuka banini ça fait 9 ans na mona côté mona ntuka pela bomengo ya do aya suba kumbute bomengo mona ntuka abanda banda soki na kibati kasai bato banda oloba menga na mona kaite parce que ngala za so déjà na longo kesa nga sa kamanda ba danser c'était ke ba président à côté la fait danser dans kesa abomio les monde mo très dangereux musique nga su camarade te batala nga na TV surtout ba danser c'est bele ba inanga ne la mission la vérité baba mona ngo soni et za soni za moi soko bala non chacun sa vie chacun histoire na ye so yo ki soni ngala ka soni te ngala makila ba juif ngala ka soni te tango je suis détruit fona sa to détruit tala bato be ba kota mabulo na makamu na mutema ti akufi bato ba po na kufita amema makamu amemi secret na ye mabe so muta amemi secret na o muto tikali ala vivant au souffle fort OK mais ngata on suna ça gentil na ngo mema secret pour ba souffler double pour nzambe après sa punition une fois deux fois trois fois très bien yo salinga mbala mo benjamba so une fois deux fois trois fois voilà babi ke na tuniye mwana tuka expliquer ngabia ça le pango lokuta na zaki na mwana 5 ans bazunga mwana ça fait 4 ans na kota la mwana papi de 10 fois moi tu vas pas vérité papi de 10 fois comment na mwana dans 4 ans papi de 10 fois pas mwana faut mwana ba mama chite makbon mwana leli kuna babengi anniversaire mwana moko suka mwana lelaki ata mwana papi de 10 fois na espace à 4 ans na espace à 4 ans ngabi mbongo suko mbongo ozana le côté yasa na nza ndako lala te mwana tuka bia na place à kolala te natale na maboko na bi bongo téléphone bengele ngabi andeko ne salima atamo andeko ne salima abi téléphone andeko na salima na pela téléphone te oh mwana tuka boy mwana kwena mabira ndio lela mwana façon na kamula ke mone mwana sai mamo pa
passe? Moi, je suis venu là. Il y a un atelier moi na là. Natala qui âge allé kinanga. On a non mais malheureusement ça. Natala âge à princesse Rolie Louvet. Natala qui âge à Caroline affranchie. Natala qui âge il y a Veri. Natala qui âge il y a Darna. La vie au bas les kinanga. Ceux qui na bangi jibe na père. Moi no vieux baby. Nga de bébé ina kotika boyete. Na so lingini. Nga po nga na lingelo besola membe église ça va. Habia ça. Na lingo de représenter quand 10 journalistes. 10 journalistes. Oui, à Essengabo, à Panja. Nga c'était nga mkolo. Na projeto 2 journalistes. Sarah Tola. Ceux qui étaient Shadrach. Ya. Bino baba journaliste. Voilà. Nena on lo ba boye engagé yo. Ba propos tenez ça ko engagé yo. Siko yo souvent kangelo point. Au moment que Moussa qui journaliste c'est ça la valette. Faut monter maintenant. Très bien. Tozana pona ko dénoncer ba mama bezo sala malamboka. Pour mboka et protéger bana wa mike et ba mine o baza pour ça obina ba mfia gibiso. Ba ke na ba orchestre ba tia ba misapi. Vous comprenez? Tozo protéger ba mo bana. Que Moussala a dansé na gisa c'est ça faux Moussala. Et ça Moussala okuta de Moussala. So ko mfia ki nga Sandra, mwana chuka. On fia ki kombina te. Ngamo balek na ngaba gaba ko bina bina. Na landa lek na ngamo ti na orchestre mo na sala événement. Na bena na babima. Yo, ngba sala o. Yo te ga za de Moussala. D'abord ndo sala. Na benda esengbe bayebi. Lek na nga moko ya mwana mama na nga. Abima bina lelo te pona expliquer la fin de la vie ko mekate. Voilà, expliquez bien ce que moi en tout cas. Na nyonso moi en tout cas lobaki na émission, c'est vrai bino bonne ko coacher loba boye. To coacher ndeni. Est-ce biso to jiba coacher msapi na 13 ans. Biso mto coacher msapi jibe ko te pa moi en tout. Ya bon mona teke iso moi tu biso to zate. Toza na orchestre te. To kabona 9 ans. Mona yo luka bali ko ba makamu na. Moi tu ka pas mineur. Aza déjà na 24 ans. A commis majeur. Ba popo engagé na munoko etali ye. Ye mtamona kiango. Donc ngana no bimana jibe moi tu vas quitter. Donc ngana longwe moi tu histoire na jibe ngapi na ebité. Mais to yebi kaka preuve que abota na jibe. Donc abota na jibe so tali moi tu aka sama bele. Moi na tu ka yemo ka yebi jour nini jiba chaka musapi. So zaki kaka nda mata podium mwana babandaka déjà. So zaki 2 jours après toi moi na tu ka yemo ayebi. Mwana tuka yemo ka yebi. Biso soto lo bamakambo bina mnoko mwana tuka. Tozai na orchestre. To yebi mwana tuka. Biso nyonso mokimo bimba. Soki ngai na bangaki. JB. Mais pe bengo ba iso mwana tuka te. Na za féliciter. Faut me féliciter ngai. Oh. Na za féliciter. Faut me féliciter. Oui, ngai faut me féliciter nga. Po ngai na protéger ba mineur. Ba ke lo bina ba orchestre. Oh. Mwana tuka bino so meki abonga. Ndeni so imungana so ngana boka imona tukana rejeta ki anga ke pa ite aibi une journée sur internet te aibi te po na orchestre to le kaka mise na ba émission na orchestre aibi mutute aibi pe danser sini na kisasa te ba danser ba sila basila ba ono c'est tout ba poto bani mais na makambutu o ya lobaki nini o choka kio nini déranger ki ya na nini po douta ki na ngai na douter lote na douta na zaika na ndima ka te jibe un jour encore bocha mwanchuka elo sala nga passe ana okaka solo ngabi papa chéri tina niveau à caleçon pété boy okitisi caleçon devant mwana nchuka côté en nga papa chéri comme makasi natali ke chassa mema balek nga ba concert te anga betela nga balek nga baza balek ba métis ba kafuzi ba nan anga betela nga balek eloko comme ça na vie na ine papa chéri yangwana. Oui, quand on a zonga sur orchestre, na zona podium te na zonga ka na beti ka tatouage ya jibe. Malgré tout na yoka moi tu vas boter jibe mais na luka na repérer passeport. Jibe me ngata moi poto mais na yoko kota kuna mo bazuzoba. Makambu senge banda bana senga nzambe. On a obaksa masque basé de fies sous. Moi tu vas sangone so bat ba ebi ya bonga moi sa jibe. Bo quand tu concert chéri nanga mwana nchuka. On a bien en anglais. Na français na lingala chéri nanga mwana nchuka bilei nanga na lia kaka c'est nanga zai botike langa bébé Sandra s'il vous plaît yo pe ba boka kayo bébé Sandra kutu batwa luka ba concert na ta chaîne ta dabo mbole o ya clip dabo mbele alaisa mwana mke ngam tu content ina nesi moya bo mona ngoje ibala penda moni ngapu ngata na kuta jibe na orchestre na kuti li mutute mère déjà sani ngande mère ina nesi moya tous les danseurs abimana simana beta musinjo
Oh. Parce que jibe abimana ba on a ba teke abimana ba mais ba yebike nga fa na ndako mona jibe voyage to la chambre mona jibe to ka foti mona jibe mbala nani mbali na siko ba dasa nyo so abimana jibe abeta musinjo po abeta bango ta ndinga maheli mais tant ngamona yoko découvrir na kangelo mobo ngabi praise via ngoboy na kofi da sala biso mamo ya bele boy Santa na baya ya vie ça détruit 5 ans et demi il en est 6 mois abuka nga sim nanga ona utala quartier la terre et ba ministre na kati ba joueur international na kati ba relation nyoso onga na zona quartier la terre ba kondi wati nanga ba jet privé na kendaka jiba buka ngwa sira ya nanga ke na buka simi oyo na pese simi nanga ya sika po na obala ya bi ko buki simi na yo obala sanda da balaka ko libala oh to vani na nesima il faut libala yati bo to vana ina nesima biso ba basi po na ni ya pamba po nga na travailler na longa basemi na kati na longa makam na kati yo boke obala ngai longola ozana dase so bamondi oboye refese ba ozana ba fane bele na ba olinga yo ozana mo sant fana ndako moko banga nini to obala oza simi ya ba relation sani obuka nga relation obuka nga vie yo zo pesa nga simi na oka yo mo benga na famille siko il faut bala ngo balinga te tango kenga na relation vie bukana ba relation na simi wana ba détruire vie na mais yo no lobati popo balaka yo libalo zuite ya babuka na simi nani kerit yo mwasi tena cho mwasi na peso par exemple nga komi jibe okuminga na oti katia très succès bena kitoko na relation na ngapo ko faire to za kisasa mutu na te téléphone relation za na ministre ba jet privé ba joueur international ba procureur ba magistrat ba député ba chef coutumier na bimana bato ndenge na ndenge au moins chef coutumier ti veste mais chef coutumier ba futilati ba relation ne sonne zaki yo mundo tamula mabeto je unazana quartier na star na ba relation na bi que parmi ba relation na 2 personnes 3 personnes bakana ba balanga OK on va assurer oui on va selanga on a la quartier na mituka bat ba ebinga ba ebina sima mbona quartier te na mta chance bese na simi ko le quartier te voilà sikoyo Kerit, oye okes, oye musala moko. Mais bah il sait comment des musala. Mon bala bina je t'aime. Tu es jolie. Ah mon anga ba image. Ya basa lingaka. Tu es comme tel, tu es comme tel, tu es comme. Je veux que tu sois ma femme. Je respecte les grandes femmes, les grandes dames, je respecte. On a besoin de beauté. On peut pas trahir. Ah ok. Ouais. Ça va être bongo. Sikoyo. Tozana na grand hôtel. Bango ba ye, biso ba hôtel Zenith. Na longo be quartier latin pour Kofi, à cause biso mituka. Tozana poto ta 9 mois Kofi, asoma biso mituka. Asoma biso mituka. Tokena chona mai, ngai chouchou patience. Toko chona na mai ndo mna na poto che. Tozongi sasa. Tokenda oui be danser 5 bakimi. Biso 3 tozongi ngai patience chouchou. Toche mituka na mai. Tokomi na kisasa na mo fleri. Tozia mituka 6 mois ya kate. Tobenga bata poto boy. Babi mituka kenda kate. Baluka kata biluka bo baluka mituka pese ba bakolo nango. Na okakana longa quartier la te. Na kena ko tabe CBG. Relation bien sur la nango. Ekofi. Jiba bukanga sima quartier la te. Abisanga simi ya BCBG. Ça veut dire si ma BCBG yé comme toi benga na famille. So pe famille bengi, il faut na chamela libre tout na c'est qui. Oh. Il faut tout na c'est qui. Faut na chamela libre c'est sur la misu na. Ya na tuna yo. Tango ngobuke simi ya na ngai. Tango ngobuke simi osiganga nini na obala yi. Obi ke buke relation. Obi ke simi e kena bali mabat. Eza ba relation ba konji. Azana mbali misato mbabaliana. Tana koti BCBG obukinga simi. Obukinga toutes les relations. Il en est 6 mois. Tovai na yo, obuki sim. Sim eza déjà faction comme du sim hein. Ko casser relation na. Il en est 6 mois, 5 ans et demi. En plus, otenga biloko na njoto, spiritualité. Ba yombo mba so mona ngateka yo zala nanga. Sikoyo. Ta yo la kinga biloko na so balinga te ina ne 6 mois. Ba ke 6 mois pa meda libala. 6 mois pamba. Eza libala. Nanga ina ne 6 mois, ça déborde. Voilà. Sikoyo. Biloko na nyoso la kanga sa mité.
na komo kemba na kisaso bato ba millier nga yo bi na za millier bato ba finga nga na kembi yo la ka boy aza boy faze mon vie kufa vie beba mais ba bete mto be sa fina nga za jibe et à jibe nga na funda te tika Justin Njambe prophète Emmanuel do da te abiso tika Justin Njambe mais na sambeli Justin Njambe nga na tiki mais Justin mokinjo ke ya Sisa mukeza imwana tuka. Pourquoi mwana tuka luka ngabo za mwana tuka. Mwana tuka na mitu aza sécuriser makambo eza makasi. Eza sécuriser akimia za sunanga te. Akomi na mama bango, akona ba parana te. Ngako kana aider. Bosali comploter. Complot nini? Est-ce que tout ça y partout na il faut tout ça complot? Est-ce que ça y partout ngana e? Pas bato ba ça y partout. Bako ça complot bon mutu. Mais mutu muna zaina série na mutu zaina période na. Donc on a regardé na chibe. Moi en tout cas, azaki moi mke. Akutinga de akutina départ. Là tu sais na chibe akutinga na départ aucun. Na umela prendre belete tout ça moi bablo mo kam kemke. Siko, kompisa nini? Bilo mo comprendre te bilo ba congolais. Yo za lek na moi c'est. Oboti de keriti. Oui, nana moi nana. Basi. Moi na agi. Moi na za 7 ans. C'est ce que bag saka 4 ans. Leva ndo menga misapi. Yo za papa o sepelate. Monde ate. Ba o sepelate bo tiko sa assembla. Eza 99 jours à moyibi un jour eza Nzambe. Voilà. Et moi na tuka. Boko tuna ye akoleka. Loka bo limo kangisa njoa bo kangisa na njoa. So bo kangisa njoa. Bo benga nga. Oh. Ngai nde na remplacer njoa na prison. Yo mona ozu menace te. Nga, on a menace te pour faire ça détruire c'est la kango. Oh. C'est la kango bien en invitation à parquet. Jiba sans besoin na o. Autant na tu meto samba. Pour détruire fina nga bino moment na ngo ba je. Bozana botala biso na TV, boyiba fina biso te, botala biso kana botala ba Beyoncé ba Rihanna, ba Shakira. Bo jija fina biso to la na biso. Bozala na biso na kata orchestre, bozaba ba bi fie za la raté. Mais ça dans les. Ça ba kangi jib, ba kangi Kisinjoa. Kisinjoa fa benganga. Kisinjoa biminga na remplacer. Oh, bon ça bon. Soit kangi Chadra ka benginga. Na remplacer. Donc, soit bengi Janvier a benga na remplacer. Donc, soit ça 3 prisons. Ngamo faut tanga na 3 prisons na tima bobo. Oye ke prison moko, kakete ke prison moko, côté ke prison moko. Ai ba bengi mwana tuka. Batu na esanda mdaluka kio yo bendo luka esanda. Mungana moi j'ai aidé mwana tuka. Na ko tika makamata tata mwana voisine. Ata leka kama na ko aider. Ici, on a pas aidé moi en tout cas. Parce que la photo n'a pas été partout. Les réseaux sociaux. Partout sans des espions. Espion nini. Moi, on a victime. Moi, tu vois, moi, on a été. Mais évitez que ce qui, nous avons prophète Emmanuel été, mais on a fait foi dans le bota. Espoir, c'est ça qui n'a pas été dans le balate. Nous avons prophète Emmanuel de l'imitation sans espoir. Quand on a fait pour moi, mais yaya, c'est que des messagers étaient. Na comme aja mkoloti yobite ko longa basema ne ko compliquer ngape basema on pensa que au vandi au longa sema 3 mois boy au vandi 2 semaines aussi sous pemi sata ba to pemi sarate une semaine au lingi ka njoto bo lingi au landis basema ba 2 mois 3 mois 4 mois mon ba 3 mois 5 et demi yaya to tika ba G to tika ba G jiba sa suma be sa mo tuka mabe voilà to boité mais lelo ngai bo wana ka kina loba te na za liboma so mwana tuka bota ite ngo ba mwana tuka pa kosi profi yango mwana siko mwana tuka kota sa mabele mwana tuka yemo yebi shuba bandama kamna shibe nous on est na za innocent to za innocent chada za ndo ça veut mwana tuka yenda yebi pe dossier plaignant à mwana tuka bisote voilà so ngai ne na osala tam susu accompagner mwana tuka aux droits témoins. Non, ça témoin pour la monnaie je vais côté m'sapité. Voilà. Autant on a zalaki. Makamo ça m'a été pour jibe na ndo protéger moi soit pour jibe la mbala nga. Mais le makamo c'est ça mais que ça té. Peut-être dans la moto yo. Donc on visiter procès na aider na tchai soutien. On a vu que dans ce moment au banga pour tchai soutien. Faut nga na sima moi tu vas pas courage. Mais yo zo lo ba bien que vous en sima moi na suka. Est-ce que yo na moi na suka boza bon terme pour tout le monde ba voice we bimaki yo zo silika contre moi na suka. Ba nga triquer biso. Ba dans ces nini sala ki yo silike la moi na suka. Ba dans ces nyonso mutu te akokota po ba yo ka soni ba yo kilango soni. Mais ba vie za détruit. Mutu mo benganga bisandra moi tuka benga yo yamba ote. Njo moi tuka zaki na maboko deja bato. Sécurité mone. Bato za ina ba avocat ba ni babi ayamba ngate. Mutu moko atrika ngai voyant ka moko oyo voyant lo ba kwa passer
abengai abengai moi tu quand c'était moi tu vas na église mais tu sais moi tu vas da kendaki ote sanda moi tu ka ayo benga mutu konjimo na lobate eza secret voilà ils sont azongi oye sanda ndenge nini yozo trahi mwana tuka ozo sola na jibe voyant voyant yom to binga tu so mwana tuka komina na sola jibe na bando finga voyant nalinga bongo tenga na liboma na ba stress musisa mutu de katana ngai des ans fois tongango OK na za bien te na za boye vous avez bien te musisa mutu se katana oh et senga ba tongango na sigiji ya nzambe yo moko oyeba ndeni ki ezali mutu bende na za bona ko pena koto esa kek donc je peux essayer voir ne joue pas avec moi moi je suis folle de naissance naza mutu basala ajete vie et koufi kosa ajete ngana ide mwana tukangana ko contre jibe ngana sola jibe de 2017 jibe ba besa finanga na zonge na resonate na zongela mwana tuka nataka mwana tuka voice auto mwana zo tambo na réseaux sociaux nataka mwana tuka ngama osusu lokwa musisa mutu de katana okay na kati peut-être na tika mwana tuka na inati na siko ndekone salima lisusu et na tine tine moi tu connais tine moi tu vas à ceux qui $200 ça va te la payer $100 Michael quand pas payer $100 pour na émission OK mais c'est moi ça pour moi na sur mon téléphone moi fout moi j'ai moi mai et calmer commerce tout ça c'est commerce ça combien de journalistes tout ça c'est kabino na tagat moi les gens ne parlent n'importe quoi mon ta souffrir ça c'est commerce ani nenge sana ta 6 mois tu vas kindumbe simbate et si ma te pour acheter des basket de fies moi tu vas battre par ebete nzela ana kombo makasi battre par ebete tant babilo ka babilo bomo na biso c'est comme na ba famille na bino et comme na bino ta ba na ba école et comme na bino tra quartier na vie quartier ba so ba boyo capacité mais siko yo na mona ka bozonga ni en bon terme tout yoka ngai pe ko na mon simute système c'est comme te katana na tindela mwana tuka ore tindi ndekone salima na boki on a statut nanga oh et ça 3 danseuses à poto on a sur la langue bien BBC comme moi autant que communauté c'est une danseuse respectée avec BBC c'est pas normal banani kasi naza danseuse mon na ça na 2 danseuses à poto et 3 danseuses à poto batala statut nanga ba on bazok ba panjang OK maman le klanga moni Sandra osali nini ozoganya mwatu hotel na stati ngabite nandati osami masaka sami kete stati moni ke naza mutunga mona na peta odesa nini e panzani mwana tukayoki yango yesa nini biso na zabi odiana mwana tukabenga kio yesa nini biso na zabi tuna mama azana paso mama tuzana biso bien mama nini mama na eko oh maman na epena botaiko mais tout moni ba parents ba bimi na nyoso na ezaja wenge ba mi se banoko ofele banoko lukuta bon papa o tout moni sele mission na militaire ngaso na lobika mundima na banga mutute po vie za détruire ya vie za détruire moninga ça fait 3 ans na la tsela mibalité na sala libala mo na kolezi 3 ans na zo zemité au monde ya sabona bimisa nyonso na banga ko sta na banga ko ke na hôpital batanga trompe pour na mona neti trompe nanga déplacer et comment déclasser so ki na ke hôpital ba découvrir ke nga ke trompe déplacer ezali wa batu ba ko lala te na ndenge na sala ya mona bomba na rese frère na zama ko be na bimi obimi si ndama professeur Emmanuel na isanga nini vengeance ya Nzambe ya ona boya ko no sa test na bi ke ndama professeur Emmanuel dodi so ke biloko za déplacer na bomba ba trompe na bi ke zonga na mona tika mais yo web c'est one is about parents ya mwana ntuka te papa ya mwana ntuka comme ça no mona ana baza triqué babi ma cuisine yaya banoko ba parents ba créer bango pour balembisa dossier yo yebi ba parents mwana ntuka yaya ngana yebi ba parents mwana ntuka kaka mama on doit aux mwana ntuka palanga mama mwana ntuka papa mwana ntuka na yebi ete na mona ete ozo boya ki wana papa na ene siko papa mwana ntuka papa na so tali ba kokana net mwana ona ba photo net ko mapasa o mwana ngona ba photo oui net ko mapasa papa mwana ntuka za soda te aza militaire soda te wala soda na ba okanga e soda mo baza munduki te
Aboma shibe ndeni, ye papa ya aboma shibe ndeni. Te ya bi ana posa bakuta na shibe. Moi te asa fantrier. Yo so, na ibele skela soda. Na ibele skela soda, biso ba civil to sala boy. Soda ko bare shibe. Ako bare. Wa soda na bache bala che polo, na tombola ba kuma le teka ba soda na ba tele teni. Ako sa papa moi antuka. Papa moi antuka te, c'est ko ba tunyo sona kuta. Bon c'est la yemo ko moi antuka. Asali ba life na yo kimoni. Alobi ke ba parents na été. Makamo moi antuka ngache kaka yemo ko na shibe. O anga pe na shibe ngache ngape na shibe. OK. Public batika. Eza na batuma, eza makambu ya batuma lala na mbetu. Eza makambu ya mwasi na mobali. Bakota ngote. Babi bino bosa. Biso na secret. Babi ke bozo sala be po bo nuire carrière. Ba nuire carrière shibe. Biso mta tina shibe abocha moi antuka. Comment que yemo ayima chéri na moi antuka. Yemo ko moi antuka ko ta fille. Siko eso ba moi antuka asa 30 ans. Siko soki asa 30 ans. Akota na âge. Ta akota zana libele. Asa libele te. Ba fani mabonzi, mabomona ka zana libele. Banzimi. Azana libele te. Siko mutu akotisa libele moni. Adekuvina mwana maboko ndeni. C'est que bando de vejaye. Fondi ma que de vejaye asa moi sina maman moi na zo na ndaku ozape célibataire. Okoso moi tu ko chaite. Poni to ba danseuse. Ko bimana biso na kuzu ne lengi. Ko bimisa biso libanda ke oro ba biso ke ça c'est ma famille la mère de mes enfants mona tuka. Ne ma be soni. Boni boyko. Boni boyto chika. Makamwana mwana tuka yimo na shibe bakosamba. Mwana tuka kolobake. Soki yende alukaki biso be biso to lukaki. Eloko zate chika bato kibaloba. Ba kongole ba pasa baninga te. Bazana ka koloba ba moni. So muta kufi bakoma okegete. Mami sambo azake banyokola kie. Banyokola mami sambo. Mais mami sambo ta kufi mamoni population. Bakoma le mami sambo. Yo moni yango ki tumusamba linga ba kongole te. Poni banyokola me na e. Ayebi so bongo. Ayebi so ngabote mona titi dina. On comprend? Quand tu as un moment à tuka, c'est autre bien non ngamoko. Voilà. Tout ce qu'on a eu moko. Yosko soué nous a ni n'ango si la raté Sandra Lina. C'est le cas déjà. Rotika via papa chéri calmete. Est-ce que na vie na mobile yo le cas na izara papa chéri? Na le cas ande miko na vie na ngako fina papa chéri mi ba mikolo. Oui, mi ba mikolo. Ma vie va sala ma bena vie ba embela ba santé touché, muso embela kuku, muso embela omba, muso embela spirit. Siko moni bolingo mikolo so mena mwana muke elangu saba mke makasi siko ba parole balabala biso ya onde balukela bangu ngituna mutu so bima tata mukolo wa pesa bolingo mais un jour baluke moni ya omona un jour mikolo so ko sutukana ba mkela ba parquet ani po yo kosie ngala kwa yo parole no solo ba tala ya mikolo na bolingo ba ko sabi bango mama mikolo ba ko sabango bolingo zaka na acheter ba ko sayo bolingo zana acheter mutu nyoso na bolingo docteur bolingo zana te docteur bolingo zana te mutu so akosa biso biso be akosa biso OK yo poko sa pe batu nga akosa batu te moninga akosa batu te ngane alinga batu te apesa bolingo na eba déjà kena moninga naza cha moko na kosa na 20 machina 20 nini 20 machina o géré ba onde na kosa na 20 machina mais na kosa na amour ça moko mutema machina neza kaka wa somme na téléphone wa karesenga na mutu wa kwanjanga mo makolo wa somme na boy wa pesa mbo en voiture mais c'est comme kota ko tout la musi ya sasa so ina lingio te na lia mbono ngai batu mbale beba yebinga na shina baona kima ya ngana kimso papa mikolo ba veste ngoli sapatu na liembongo via kanginga linga ke akala nga na kimi sa ba vie bena ngoli sapatu ngoli veste na otala papa mkolo so kima mba ulibume denda na tena simabi mon Dieu ça c'est pour mon corps il veut se faire violer ou bien quoi vous comprenez donc mon ba dégâts siko biso ba siko kabiso ngama moi tu ketani ngate ngase limsa jibe ezande ke moi tu kande mtayo lukela ngaka problème po ngasko problème moi tu ka na ko tika terengana te lokwa ngana mtu na ida na ngabatu na ida na ngai moi tu la problème na problème moi tu ko koma ngo yanga po yanga pe problème za kati OK so ki jiba lingi za featuring asamuna moi tu ngape to samina e asisika problème so ba moko ko tsara makasi wendeni mais po ngape na problème so inga na funda ete na tida shisita njambe c'est que moi tu ngada lukila problème da lukinga c'est peut-être njamba lingi jiba samuna moi tu ka après asisi pa samuna nga siko nga ko la fundi na ngai te na eza problème ina moi tuka
basilana mais bayebaka ke naza vérité ngam na yede mwana tuka po alukinga na ko abandonné te aza mwana muke aleki na ba blessure ngam kolo ba tromper ngam ba yibinga bongo parce que mwana kwa mwana tuka ba yibendeni ngam kolo kwa ngam ba tromper ngam ba kosinga siko mwana akasa libele ba kosendeni ya boni boyeko. Nous on est souffrant de l'orchestre, on fait des boulots, on fait des boulots, on n'a pas peur de notre président, parce qu'on se vanit, on lève les habits, le président lève les habits, nous on lève les habits, on fait les sakana, on fait les jeux de papa et de maman, on n'a pas peur. Tala mouton, tout le monde a dit moutakala, il y a bénéficié bilingue. Bisoto ça n'a souffrance. Après tout banga non, moi je suis pas hypocrite, moi je suis pas Pérez moi. Moi je suis pas Pérez moi. Mais je suis pas Pérez moi. C'est moi qui ai aidé moi pour moi tu vas faire nga. Azana pour ça baptême, il y a pas franchi à prophète Emmanuel Dodi. Azana pour ça bien aider. Moi des journalistes aider na Shadrach na Saratola. Siko bakanga Saratola, bakanga Shadrach, bakanga Njoga, bakanga Janvier, bakanga Ngate, ngape na ngaza histoire bakanga ngizate. Poso bakanga histoire tomba mi dossier vimbi. Mais journaliste moko abimi wana frère na biso. Wana kizengi. O alobi ki azalaki. Kotangela ngai kutete. Kotangela ngai te kizengi na ebiete. Un journaliste akokoma songi. C'est un journaliste était. Baba bien, bien on est journaliste. Parce que Maramba lobby. Et talinga te je m'en fous mon bonanga. Allo balo te je m'en fous. Moi là tu as côté qui vient ça des déjà comme na moi. Moi je m'en fous. Même tout le monde. Même pour moi je m'en fous. Je m'en fous. S'il vous plaît ça. Moi tout le monde je m'en fous. On est détruit mon nous. S'il vous plaît. Moi on est détruit. Moi tout le monde je m'en fous. Jiba ebe asala biso, je m'en fous. Vous en kanda? Ah oui, je m'en fous. Ça Monique to ba lokuta. Il a porté biso plainte. Invité ngana moi tu kende. Mais Jibe Azana à Brazzaville où il faut être concert le 8 mars quand même que tu taper moi ba maman s'il faut le quelque chose. Maman na boisa. Biso to ba maman. Toza bizé. Ba danser nyonso, ba za bizé. Toza ka bana bino. Le 8 mars ana. Boza va fanatique te. Boza va fanatique te. Elo na saka bino ngwana. Boza va fanatique te. Maman basani. Baza basi kwa biso. Baza va fanatique te na suki wana. Oui. Sandra Lina. Na suki wana. Mais pour na marambo ezoleka ya Mwana Ntuka, s'il faut que quelque chose par rapport au dossier wana yo kosenga nini. Naza kuna te. Naza kuna te. Mais quand même, vous moi, je suis mineur. Moi, je suis mineur. Vous avez un téléphone. Vous avez un Vous avez solo. Vous avez solo. Vous avez maman, moi, tu connais bien. Vous avez sécurité. Mais quand on finit, c'est que j'y vais bien. C'est que BCBG. Vous avez un killer ngambo. Ba franchi ba ko boma bino. Po ba olinga na amina bangote. Na sala ke evangelisation pour na nzambe. Comment ça la boulot nzambe. Na ogane ba am. Nzamba olinga bo simba ngate. Boko simba tout so ba ngo simba ngana nzela. Na zo tambola na na sécurité. Mais on me comme ça c'est que kobetama. Bongo yo zi menace te. Na zo menace ndeni. On ngana zo menace. Bazo menacer bango. Ngana zo menace ngako tu fera menacer jibe pour na fina ngana za détruire 5 bana. Abuka ngasi il na 6 mois. Ngana fera menacer jibe ko menacer ngata. Mais est-ce que nani za derrière makambo po ba bezana. Muta derrière te, muta derrière makambo za nzambe. Muta pesi bino mbongo. Muta za derrière nzambe. Siko otengena ko bobi kofi. Kofi pa za mabeka ndeti jibe. Balobi kofi. Bino boka sa kofi. Kofi za mabeka kwa jibe. Yera kofi jibe na kofi lo moko. Siko lukela muta pesi ngambo. Et vous appelez patron moro boue. Patron nani? Songolo. Patron nani? Vous appelez kana posa. Patron nani? Ngana kuta na sima patron te. Ngai sime sa buka. Ba patron sa kei. Na koma kutaka ba relation nga église. Na za sina relation te, relation comme église nzambe. Patron sa sima buka si jiba buka nga sim patron ni. Botika makambo wana ko? Soko sali mbeba futa mbeba na yo. Oza mutu, oza nzambe te, oza parfait te. Keli akonda prison pour na mwasi. Keli aleki jibe. Kofi abeta mutu sabo akeni nango makala 3 jours boni boeko parce que soueno eza basala jibeni pona yo pour ngana ngasa limbisa yi parce que comme maman Ntuka yo limbisa na yo zo na limbisa po bente ngana yo le cas de jeu ngasa le cas na edende mwana Ntuka mais so moni ki ba zape na ba ombe ba zape so edenga parce que charge na ngana mwana Ntuka ba bakisa ko comme featuring et comme featuring message ngana pesa Anya Star to ka émission umeli Anya Star moni yo tant moi tu ka koti yo zate Anya Star
bokasa tene na osambela ya ona kilomètre na 90 kitina 80 20 ans na ba ifuna bomba ko réserve bokasa tene na osambela na la mbeti mona Maria na fa na revenu mona Joseph na Lola na mgana tango na sokola Jésus basani na kombo ya genda kuna na Jésus tina servir na sala manger bokanisa te na biki 80 Nzambe 20 ya bino abombela bino anya yo fina omo bimba banana 13 ans bashega moyo kama mtu wa defejao bashega yokota viva la musique vierge kaka tango ya oleka viva la musique na bashega moyo kama defejao vina yo obimaka na batata mikolo na respecter mama Amazon obimaka na tata mikolo yo ne ozana yo mto boma chala mwana mamni ozolo ye mto boma chala mwana tina ngana finga anya leka tefa ba mama chala mwana eloko sangisinga na Claude Mashala eza mwana yo bota te oyi mama niva zoka na mama benga ngana kena finga anya serana ba anya bondoli bo rame kinduma pe batwa yebi moni yo wana malédiction batikelo masque de vieillesse de tata. Quand tu marches à la route, les jeunes ne te voient pas. Quand les jeunes te voient, les gens voient ça il ressemble à mon père, hein, c'est pas moi. Hein. Ça identité il sort seulement avec les parents. Hein. Non, il ressemble à mon père. Yo, mi ba mo ba tata na ba tata. Yo ngoko c'est ngo ba moi tu as 30 ans. Yo bi moi tu. Mais yo to que la voyage à Cameroun dans Chibé. Biso ce matin sincère. Na ba danseuse. Yo ozerika papa chéri, o matane na ba garde sincère qui monde to matakebe. Biso le wele so danser to mati poto tonga pito za pe songi to tonga pe to tonga. Ya tikali na ba garde. Biso so to mati, za so ba 5e 6e to mati to sera bango, to ba ya to kende. To temi kan lizo sincère munde moko za kana. Atuni Chibé. Ça c'est ta fille. Atuni Chibé. Ça c'est ta fille. Jiba Vaninien. Elle ne peut pas dire bien. Non, c'est pas sa fille, c'est sa copine. Nous tous, on est sa copine. Nous tous, on est ses femmes. Nous tous, on est les copines. On n'est pas les enfants de lui. On est les copines de lui. On est la vie à bon. Ngabana mama college jiba landanga betanga ngaba betanga to ba coach chat ba betanga taka kofa be na lekai babia ndongo na impoli ponga na kola na koko ibala kola na koko donc anya koloba mama tu ateta liote yonde sana lukoko sa mama cha mona bolimbisi afongola fina po ba jeune ba do luga ba lingao po tia na bassin de vieillesse de vieux de tata yo osengese mobala jeune ko lingao te lukam okelo sa mama cha mona po mto bomae malobo bana ke mwana na yo de station na kolisa ya botaka te to yebi mama lela benga na njoka kokota mama tu ate anya luka fina yo bokota na 13 ans yo poza détruite oza hypocrite yo kasi shiba ozwa yo kasi kotela shiba kasi shiba ozwa mutaba sebele azote voilà luka yo fi kokokende lo sambela ndinga na koma franchi namba tina mobala uta lola tanga kimia njama pisa bana mapasa na perdre kinjamba zongo ebele anya faites attention ne dis pas nana mi baba linganga ba passer papa c'est église beba linganga bebe papa c'est baza milimo abe OK bale on va être là j'ai benga batanga ba être là j'ai papa c'est ba linganga baza molimo pénétration na ko pénétration donc va faut passer na za nzamba tinanga libala na sele be na souffrir na za sele kitoko te loko te nini te mo bote ko songi boy mo te ka siga nzamba po pede mbala kitalola ya papa nanga na linga bino nyonso ya Clarisse Muyembi ma copa na trésor lolo na pesi be les affranchis nous sommes maman Nicole Feza aimé ma soir prophète Emmanuel do di mufukulu ba papa oyebi milimo kombe bimisingai ba géant démon ba géant ba géant démon ba géant démon ba géant ba être ba unini papa bisinga milimo oyebi que 20% pe milimo ndabo etikali en tout cas batu ba benga na ngai te naza sene tu basene nyoso te monde ngana uti monde mabe batu bayebi ngai batalanga papa en tout cas merci mingi na ndenge ozo supporter ba bêtise nanga po ngaba déjà benga nanga banda kala na église papa yo mona kinaza bitumba abana ngana za ami moko so memi lola za prier belé donc ngape na ami mo fura sauver ba ninga na ba danseuse ba musicien balo na monde éternel balo za
baorchestre eza neti ebale. Mais yo simbaka cité. Ensimba nde ninga mna kitoko koleka ba danseuse nyonso Congo. La plus belle des danseuses. Au moins tu as un documentaire. La plus belle des danseuses. En plus j'étais la femme de leader. Ah. Elle a eu Katula Softé. Sandalina. Kena face à elle, il y a gâteau terre à l'fasos. Bah c'est soit tu le oyebi Sandalina oh on a madame Jibeti. Oh. Bon botika moi tu kasala mundoko. Bon c'est moi tu kayemoko. Alors ko témoigner so biso mto lukaki. Soki biso mto lukaki. On ne se on s'en fout. Moi tu connais ça le problème na JB. Et ça bino bozo ba fan. Ba fan. Bon ça la qui fanatique. Bon que ne peut savoir na bino JB babina akoba. Bon que ne peut savoir na bino et pas JB. Bana bino ba 11 ans ba 13 ans quoi moi tu vois à moi mabe. Bino peut savoir na bino et ba 13 ans ba 11 et pas JB. La une année on peut s'en ensemble. Mais les loso yo boto souhaiter pe moi no à sala musala. La barre mabe écoutez à Congo. Ya Congo de musala. Parce que moi la misapi avait na 5 ans. Bana fois au dans États-Unis il y a partout. Nicole le chauffeur de maman Nicole fait ça. Il y a partout encore. Yo moni a ko kweta mwana. So moni Congolais nyoso. So mwana ngake danseuse. Betaye. Oh. Kotika kende ta ko beba. Awakuta de musala. Ba okese nyoso ya mabe safuka afali. Asimba te. Ba okese nyoso simba. Doba sala toloba te profil of de toloba te toko loba lokwa bino ba biso mwasa soni oui ngala mundele les blancs parlent tout les blancs cachent rien. Moi je suis blanc, mon grand-père est juif. Les blancs parlent tout, on cache rien. On nous a visé dans l'orchestre. On va biser sur l'orchestre. L'orchestre va biser la biso. Va biser la biso dans l'orchestre. So va tete mais pas bien que ça biso de rolobane va biser la biso. Orchestre Congo va fort orchestre. Boni boyko, vraiment no timide banane. Ba tu fina mango baby, be boya fiata. Tu putain de merde dit. Hein? Oh li bon na bon jamais siko. T'as calmé. Merci beaucoup Sandalina. Mot de la fin nous pique quelques salutations là-bas. La personne qui est comme mbote. Nana ni soso. Sarah tola mbote. Nani soso. Biso to la charge pas problème. Voilà. Merci allez boss. Je vais comme Maluta les frères pétroliers de Dallas et après nous tombons au Talo Siko David Aigle Impérial. David Aigle Impérial. Il y a solo là. David Aigle Impérial. Ce que j'ai dit tout c'est la vérité David. C'est la vérité honnête écrit. Ah bon. Mais moi grâce à ce prophète Emmanuel, je suis guéri. Voilà. Nzamba prophète Emmanuel de Achanjanga Manjaka, Achanjanga ba genou, Achanjanga posanjoto, Achanjanga ba rein, Achanjanga ba trompe, Achanjanga longi, Azong kitoko. En tout cas, les affranchis, oye. Dans la révolution numéro 817, limité 6e rue résidentielle. Au convoi 6e rue résidentielle. Kaka na kota qui marché wana. Maman, yonde konayo, abelaka. Alinga kufa témoignage ngate bino baba ki kenanga kufa lobby bakunda lobby mtabeli de fombas tane ngazongi sika nazonga kwa bakatinga na chasser ndaba prophète Emmanuel de la kata batu na chasser ndaba prophète Emmanuel zanjamba solution yo mutu nyoso omoni côté nyoso ba prophète babe ba makiona oza malade neti leki na gédéance hier akobika na kombo na Yesu leki abesi mukumani l'américaine batu nyoso mona kozala KCC ya babika obela ka te ka pesa malade pour fêter pesa malade ya moni biso ba famille pauvre ya ba ko bize na biso so dozaki bana riche ngo bina te comprendre bana riche ngo bina ke pour fêter za lisumu ya ka ba sambelo pour fêter longa on pesa malade. Donc Moutounio ça a un problème, il y a qu'à 6e rue révolution numéro 817 et pas prophète Emmanuel de Moufoukoula baptisé en prophète des temps. Merci beaucoup à Sandalina, merci aussi à mon vieux Fader Maboula, Mobali Alibincha, c'est-à-dire que Moutoyo Rolongola, Machida Kapuluta, Moutoyo Ayeko Bakisa implice la vision à chef de l'État, au sélection pompe funèbre na Kombo ya Fader Maboula, au Ezwami Bongo na Veni Yolo numéro 9.
quartier Mateba 7e rue Limité. Vous avez vraiment mobimba sur le contacter bango benga bango na plus de 143 99 82 85 58. Vous avez vraiment mobimba service complet. Il y a pompe funèbre. Vous allez vraiment des cités. Vous allez vraiment satisfait. Merci aussi à mon ami Igo Bamele puissant. Igo Bamele. Un grand merci aussi à mes Gramangwana les banquiers. Sans oublier à Hervé Gogan Mboko. Moulatisi à Bière de Lix. Merci aussi à Restaurant Yolo et Zona Dallas chez Maréchal et Souvé. Feza. Babi mama. La petite nabisa sonabata Feza. Maman la GL. La petite batue son mbote. Na lingi bilo makasi. Bon soutenir biso kaka. Voilà. Batue so za maman en tout cas moi Sandali na ba beauté, je suis moi en tout cas. Oh, tu es moi en tout cas. Moi Sandali na ba beauté, je suis moi en tout cas. Merci beaucoup à Sandalina, merci l'équipe Momimba Africa Lengi Télévision, merci à Richard Ntessa derrière la caméra, merci aussi à Fils Indjouzi na réalisation, merci à Bato Touba Lingarabiso, je pense que tout le monde a Richard Tessia. Au prochain numéro, bye bye. Bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.